okoki koyeba mwana ntemi okoki koyeba mwana ntemi okoki koyeba mwana ntemi lelo na obenge bandi lelo na obenge bandi lelo na obenge bandi combattant azalaka sima ya parti politique était. Là j'insiste là-dessus. Politicien abenga Kanambe président de la République, ngana benga Kanambe. Tina na biso ya like Kanambe l'usurpateur, les tricheurs, les canailleurs, les tueurs. Alors il faut alongwa na système na ye. Tina na biso la combat ngwana. Bomoko Yamboka, welcome to London. Hi, can't wait to meet you. Bomoko Yamboka, I love it, it's good. Welcome to London. Yay! I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko Yamboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango wanda Mbote na balandi ya bomoko ya mboka partout bisika bozali donc mwana popia mukolo Shekina yeyo Shekina Katara balobi fimbu na kata London ya kosaka na kutu te donc bendele ya bomoko ya mboka etelemi to beta awa blagi te awa nde bulo donc to yepe na makolo matambe pene niati UK United Kingdom donc ndenge toza boye toza en plein Stratford awa place oyo masolo salamara place olympique ebetama place ba congolais ba yaka ko beta jeux olympiques ba kimaka nde awa na ba entraîneur na ba journaliste ba kimelaka nde awa digital momo balobi akangi London Isaac Swed président ba journaliste bomoko ya mboka akangi London bomoko ya mboka akangi pena Liverpool, Manchester, Nottingham, Leeds akangi pena boloke donc en passant je salue quand ndenge ezalaka ba vrai chéri à London balobi bomoko ya mboka ngo eye site ya bato propre site ya qualité site oyo esolaka kitoko Prudence Ilunga Irene Kazadi donc na Rotterdam donc Bruno Kabila alors d'ailleurs osepela parce que bomoko ya mboka esepeli sie déjà asepeli Shekina mwana papa mokolo asepeli si yo mutu asimbi masolo ya musique na kata lolo boyebi ye très bien héritier Songolo ayembaka danger garçon wana bangisanga donc si vous avez bisu ebele ba moko mboka yango eye ba fait la Pamphile Widi là ya yango yoma donc ndeko zomona donc oh London na comprendre kaka London yango yo donc mboka mindele donc tapis rouge yango zone rouge yango London combattant azalaka sima ya parti politique était. Là j'insiste là-dessus. Mbote na balandi nyonso ya 3 fois w.bomoko ya mboka veut dire bomoko ya mboko yo yabino jibeka mm veut dire moto kati na molimo to salaka te soki molimo elobi te soki molimo etindi te to salaka te to zwaka silence mais lelo molimo etindi biso wapi tangu boza ko baluka boza ko mona wapi nazwa mi lelo boyebilinga na Belgique mais lelo molimo etindinga na mboka ya Angleterre précisément na Londres nde esika molimo etinda kinga koya kozwa bamvuluzi koya kotelemisa lisusu bendele ya bomoko ya mboka tozwa mi awa précisément
na Stratford. Ndenge kaka Biblia elobi na biso esika nyonso tokotia makolo na biso yango epesameli biso. Bomoko ya mboka efongoli lisusu ba porte totie makolo na biso na mboka ya Angleterre tokosepelisa bino parce que oyo toza koyamba mpo na bino lelo aza moto monene baza bato babandi résistance bato babandi combat esika combat o bato babundeli mboka na biso Congo bauti boye binga ba émission nini o nga na saela kabino nazwaka batu pamba pamba te na mesana koyamba vraiment batu nazwaka ba information na kati ya source o eza devise ya bomoko ya mboka. Mais avant tout ya na koyamba invité nanga ya mokolo ya lelo na lingaki na présenter bino moto moko oya simbi vraiment bomoko ya mboka kati na mboka oya Angleterre. Azana frontière te, azana frontière te, azana frontière te, naza kobenga na kopia kombo te. Tanga okoma awa, ye moko apesa bino kombo, bozako sepela, boni mwana mboka. Kitoko makasi. Donc nous sommes là. Bomoko ya mboka maintenant ou jamais na à London City. Donc autozo lobake London eza bouger Angleterre eza bloqué to kangi masolo nyonso to boloka ngo sika moko. Donc référence kaka moko na à London bomoko ya mboka. Donc nation moko zo mona bomoko ya mboka qualité à image, qualité à boulot, qualité à ma personnalité, qualité à tout, donc il y a au Sarana tout. Donc c'est ça. Olobi ebele bato balingi baye bayo parce que yonde muto simbi bendele lelo ya bomoko ya mboka. O eza lokola baptême parce que na sima ya caméra eza ye moko propriétaire, président, directeur général ezalate. Donc ye wana na sima ya caméra veut dire digital. Ye kombo ye bani. Yo muto simbi lelo bendele ya bomoko ya mboka kati na mboka oyo balandi ya 3 fois W balingi ba yeba bako banda kolanda yo bako banda kolanda ba émission na yo bani bako yeba ta musu kombo na yo nani présenté devant balandi ya 3 fois W point bomoko ya mboka. Désormais c'est Shekina Katala mwana popi ya mokolo le prince de London ngaye yo en personne. Donc nous tous bloqué na kata bomoko ya mboka po eza frappe à mikolo fimu ya ki mukolo ndenge za boye. Donc bao ba yebi Shekina bao ba yebi force de retour na kata masolo. Donc ndenge za boye digital Momo Patrick musala ya ba professionnel donc ndenge do boye to fiarula na kata London awa Manchester, Liverpool, Birmingham, Leeds bamboka tout Fimbu ya ba image. Donc benga Shekina Katalai 07424158901 osanga ngamoko personnellement nakata London awa ba pub na yo ba image na yo ba fête na yo ba mariage na yo ba convention na yo ba sport na yo. Nous sommes ici, we are here in London. Donc yaka osepela pondenge za boya fimbua Adadi, et ça la matin na Angleterre ba yebi. Et ça la matin bomoko ya mboka number 1. Voilà. Merci beaucoup Bouti Kolanda. Balobi mwana mboka, babi mwana mboka, imalobe belé. Ye malobe belé babi désormais le lot à partir à le lot za baptême de naza ko Sabino, bomoko ya mboka enyati mabele ya Angleterre. Donc Angleterre et pesameli biso talaka bato bauti Suède bauti Belgique bauti mipai po ba ko sa boulot oyo. Donc soki oboyi na yo ne ka to ba ke sa mboka no mususu parce que bomoko ya mboka ezande yango oyo. Donc so boyi ko zala kata mboka veut dire que ça ya mboka no mususu. Sans plus tarder toza ko benga lelo invité na biso ya mokolo ya lelo oyo afungola masolo balobi yepe moto ya molimo veut dire akuta pe na moto ya molimo MM. Bon c'est to moneto to tanga kombonete donc avant la tanga la bino komona eto mona na katia na plateau na biso lelo abomoko ya mboka. Bon moni déjà za koya mbote mwana mboka Matondo papo bandi mbala moko matondo ngana lobi mbote matondo wana na munoko nini
ezali moko ya minoko ya Congo. Na balandi a 3 fois w.bomoko ya mboka ngana yebio. Batu mosusu bakotuna wana lisusu nani? Matondo. Kombo na biso ezali Koko Matone Kimbangu Congo. Oza descendant ya Kimbangu to koma? Na molimo nazali descendant ya Fumu Kimbangu. Asala nini pona yo koma descendant na ye? Matondo. Yango penze ezali mingi ya koloba. Po masolo koloba ezali belé. Fumu Kimbangu azali ngai pananga azali nzela. Azali lumière. Ali nabengaka ye mvuluzi. Po mvuluzi azalaka moko. Nabengaka ye parchemin et chemin. Donc eza makamama sécurité ezali ba auto vivre. Donc belé et la mela biso na kati etumbo yo soki pona été ndetam suto telema boité po etumbo eza ya molimo. Donc lokola ya za molimo yango pas do batela biso pas do pesa so énergie na kati ya molimo. Positif na négatif eza ye e bandeli na suka te eza ye. Moto asala Simo Kimbangu azana bomoy. Oko kumisa moto asala Simo Kimbangu te kasoza ko kumisa Kimbangu. Matondo eza problème ba dimension ni ozozwela po Fumu Kimbangu aza molimo, Fumu Kimbangu aza mutu, Fumu Kimbangu aza mvuluzi, dimension na dimension ozozwela ende omona ye po so na lobi na tuna bato mosusu ta su bonzambe alo baka nzambe mamo ayeba katike nzambe pa komaka na moto nzambe pa komaka okomonete mona ben nzambe akomi mai omona ben nzambe akomi moi omona ben nzambe donc eza na ba dimension siko ba dimension wana mingi to viva yango to kutana nango na mambe belé na komba oyo donc so na oloba no boye po place to wuti na komba na neto komi lelo yango moni cacophonie ezokota na komba po bato belé bakoti na buru yeki bakantanga oyo ya shida bato belé bakateka cop komba ya cop te ndone mama molimo et puis molimo ezo sala ke po to lobango déjà ba revoir ba DVD to sana ba 2005 ba 2004 ba 2006 ba mona ke toloba yike komba oyo eza ya molimo soko salengo na bonsuni na kibongai na kibomwa elote yango moni komba yango moyo komiko yungula ndenge mere boka asalite libanda komba yango moyo yungula po eza spirituel bato ba na bosembo bato ba na makieleka ba onde ba okoma na suka ya komba bato bazangi bosembo bato bazangi bolingo bato balingi lisanga te bato balingi bosolo te ba okoma te na keta suka kombao. Papa na moni okei mwa mokembango yebaka lelo oza lisanga ya bala mboka mibale oyo bakosimba tango mosusu micro pona kotuna yo vraiment mituna mais tango mosusu lokola yo za moto ya molimo ngape M veut dire moto 4 na molimo na lina beta nona nzoto na makambo eza ya molimo avala kende pa na mono za ko kende mwa mbango olobi molimo elataka pe nzoto to mona yango na Biblia nzoto molimo elataki ezaki Yesu Masia okoloba nini pona eloko yo parce que tango olobi yango za ko pesa oza ko meka ko fongola biso ki Simo Kimbangu yango tindelo ba makambo mais biso to mona molimo oyo to tanga na kati ya Biblia eza Yesu Masia na motuna okoloba nini Matondo likambo biso lingaka to loba eza boye soki nano na sisi ko beta masolo ya papa na ngate na ngate na ko beta masolo ya papa mosusu te malgré toi papa nazo respecter donc na ngongo yo lokola biso mission toza nango etana ya Fumu Kimbangu lokola to sisi yango te pona biso ba congolais biso ba africain na lingaka penza ko kota na mozindo deep te na makambo ya molimo ya bato mosusu to ya eteni mosusu to ya ngambo mosusu mais na lobi te ke ezalaka te to ezala te mais to sisi nano ya biso bongo sima nango to kobeta ya baninga mosusu po o eza legacy eza héritage to loba donc yangana to kobeta nano ya Fumu Kimbangu Matondo ndenge yo moko utaki koloba na ebandeli matondo tomeki ko pusa la moke boni komba balobi bino ndo bato bobanda yango awa balobi to eza bongo non soki la koki ko corriger le Congo eza vraiment bongo histoire ba changer te ba changer kate to ebik ete résistance vraiment ba bundeli mboka ya Congo musala yango banda awa
sikoyo loko le banda awa biso to lisusu na kata source to tuni motune pa na bino batu babanda yango boni komba matondo komba ezali malamu kasi moi bambilinga to ba cacophonie ezangité na kati ya komba mais santé ya komba généralement toujours positive bambilinga wana yango toza na besoin bana mboka bazana mboka na biso Congo kuna batiaka motema epai na bino tant baza koyoka mbilinga batika lisu na ba point d'interrogation loko la père spirituel moko aloba na ba fidèle na yalobi ngana za ko kende na tiki bino na rond-point boni bono zo dia ba diki sika bozali atiki ba fidèle na rond-point yake i rond-point za ba sortie belé ba ko kende wapi bakokende wapi tango lobi mwa mbilinga tolobi to benge loko la kombo lango meka kofongola mona mboka matondo soko na lobi mbilinga parce que ya kobombeza te na kata soko tali na ba réseaux sociaux ozomona cacophonie ekoti désordre total pona nini po batu bayaki na komba bakantsaka ngo eza shida bato mosusu bayaki pe na ngambo ya politiko bakantsaka ngo eza shida or babosani ki eza passion ezali eloko oyo fo sala pona mboka pe pona peuple yango moni biso tolobaka bolingo mabele eleki ya bato pona nini po etumba tango ozobunda yango obunda pona kaka yo te ozobunda ngo te pona yo comme député po yo comme ministre po yo comme président non ça c'est faux etumba ezali ya molimo fumuki mbango abundaka ngo poteke ya koma président ya Congo abundaki etumba wana teke polobi ye azaki na ba capacité wana tout masala ya onde ngwana te ma transmettre ki énergie kati na bato donc koyeba toyeba bobiso toyeba nini ezali toyeba nini ezali na mabele ya Congo toyeba peuple congolais za nani pona lobby toyeba po moto akendaka pa zongaka moto soka zongi na mokili ya molimo azongaka pe susu na mokili ya mosuni donc elingo yanga bato su ba regrettaka liwa po bazak na rozanga koyeba mais biso ba mususu toyebi ke non après selon esprit aux alagi nango soko esprit aux alagi nango ezalaki est très élevé 15 ans mingi au monde ozonga suna mokili ya mosuni soko ezalaki esprit moko ezalaki énergie muke au monde ozwa pe 25 ans pour ozonga suna mokili ya mosuni mais fumuki mbangu ayebisaki biso ke tokobanga liwa te po liwa ndezali place ba preuve oyo laksa ke mutu azalaki na ba énergie to azalaki na ngote mais biso toko le roi d'énergie toujours linga na kati ya etumba na biso oyo to transmettre yango na bandeko mususu positivement pour Congo pe komba ezali makambo ya solo ezali makambo ya lokuta te yango moni tina nini to lobaki cacophonie ekoti eza ya solo po ezomonana kasi na ekoti pona nini po bandeko oyo baye ko rejoindre ou bien bazo se prétendre que baza ba combattant ogende ba ntango ya shida eza shida te kombe za rashida te kombe za solo pour osala ngo kaka na bosolo et osala ngo na bosolo okomona ke komba babunda ngo lisanga eza liyongi bosali na makanisi oyo to bengaka idéal na idéologie bo tambusa komba mais soko moni lelo mutakomi na bunda na ndenge nga za danger nga kutu boye ba tutu nga pe na leader premier te mais leader keno zo konga si yo moto okomona ko zo ngote nabundaka na ndenge na nga na sima na yo nani azali avant tokende parce que mituna eza ebele po ndeko pe na mopanda na mituna ya kotuna nalingi tozala na mwa mokelo mbango ndenge uti koloba nabundaka na ndenge na nga yo na sima na yo nani ozako nani aza na sima na yo na sima na nga yuzo mwa mutana sima na nga te yuzo mwa mutana na sima na nga 2 345 000 km² le Congo ya na sima na nga donc na yakuna sima na nga te mais na kati nango 2 345 000 km², c'est le Congo. Balandi à 3 fois w.bomoko ya mboka nde to ba bomoko ya mboko yo na sima ya caméra eza na yeme digital mosokoli image so boy de to ba kaka tonga oya yo mboka mwana mboka pusa na moke to continuer masolo papa lobi na sima na ye eza ne mabele ya Congo nde eza na sima na ye papa ngana tuni mabele ya Congo te ndengo uti koloba awa bato babundaka ba bakina obunda na ndenge nanga na obunda na ndenge nanga donc c'est que
abuna ndenge na te fo aza na appui moko boye na tuni appui nini oyo za nango parti politique nini na préciser Matondo dakanisa combat ya résistance to ya révolution to salaka les combattants akoki kozala na parti politique te menga kamwe ça c'est vrai siko yo moko mutolobi azoko buna ndenge ni muta buna ndenge na yango te kasi yanga ba batango ba buna ndenge na ba parce que bazangi les fondamentaux bazangi idéologie na idéal yanga mona ba buna ndenge nanga na buna ndenge nanga non c'est faux moto tango zo bunda combat ya révolution to sala ya résistance faut ba résistant ba combattant ba groupe de pression ba ça ba plateforme ya résistance ba ça ba parti politique ou te kufaka pour na la résistance na tango ndenge mboka na biso ezali occupé donc eza ndenge wana après soto sikoli mboka nde to ba kosala ba parti politique ezala bongo Matondo namoni napesa na micro na mopandi pour nazanga mote pour namoni aleki kilo loko aza kilo boye fo to take de donc bo mo wa mboka ndeka système to zala bo mona to kangana do to simala nani aopanza mwana mboka micro ya yongo Matondo elobi ye moko Matondo. Je salue tout le monde, je salue Yuka Mobimba, je salue ba fan tout ya bomoko ya mboka. Ba obalingaka Shekina mona popé mokolo to ye. Ngana otaka mbala moko parce que na fana kana yo awa. Pour moi, bomoko ya mboka sans tabou to katelo roté biso awa frappe na frappe. Matone Kimbangu Congo, résistance est koufa na London. Rien à dire parce que Belgique ils ont bougé, Paris ils ont bougé, partout ils ont bougé, mais London est là, Ezanine. Mais London est là, l'été, oh, ils ont bastion et résistance. Tolingi, ba vidéo, ndebso lo baga, tozarana posate to sala ba vidéo Tintin, tolingate to sala ba vidéo Mativi, tolingate to sala ba show-off. Torotel mana vidéo ce qui message ezali torotel mana vidéo ce que toza ko interpeller peuple congolais ce qui tozo pe sa mission mon peuple congolais sala mais ce que eloko mo ezate to sani mais ngana ka mo ce que eloko ezate peuple congolais hein ce que eloko ezate mais siko mboke kei boke dialogue non te to ke ne boke dialogue te biso yanga na lobino dialogue eza pona ba politicien ngana da politicien te na aucun dialogue te bon soutenir la politicien non personnellement na soutenir te généralement to soutenir mais da qui soutien moral donc soutien ya erreur auto benga na mistake te da mistake te da soutien moral eza lokola parti politique et une décision na yango oyo biso to ba membre te mais lokola baza na décision na yango ba ko sala pona yango yo et OK ça va. Donc on dit binayo mais lingo peut-être que vous avez mot à dire parce que vous êtes politicien té bomoko ya mboka na pesi mbote na oya nga motema Pamela Momo la princesse et sur ça ba bisou résistance oyo to sala lelo oyo to za kosuka nango wapi parce que ndenge za boye position yebanité yo za pour dialogue ou pas Nasi na lobby na yo boye ngai étant résistant combattant patriote dialogue eza pona ngate na kepe na ngoti élection non plus élection bon dialogue na za bon élection coup d'état est-ce que so coup d'état aux est-ce que faut na le bon peu na micro balandi ya bomoko ya mboka to chuba ye parce que omoni muto yo aza prêtre masolo awa na Angleterre na Royaume-Uni ye otokangi ye Congo bato bakanga Paul Kagame awa bato bapekisa ndule beta awa bato ba mutakaliza kisiamina awa pena batemi nde zone rouge yango yo mais to olinga mo mke to yeba mo mke parce que to za koyoka histoire ya Christian Malanga et bouger ben Angleterre et bouger Angleterre bana poto le président Christian Malanga le futur président du Congo a bougé Angleterre. Tout le monde qui est arrivé ailleurs, tout le monde balandi, bamsou baké ba Manchester, mais tout le monde qui est Matondo, na leuta ki kolebisa tout à l'heure awawa, naza membre ya parti politique té, nazali combattant résistant peu patriote. Mais ceux qui ba parti politique ezali et zo ça la mission state maintenant. Biso to koloba na bango ke ba continuer
bienvenue parce que le roi to bundaka pona ko sikola mboka so na direction na bango ba sikola mboka to chama ba bateau d'aller route. Donc c'est ça. Donc balandi ya bomoko ya mboka comme nous vous disions, donc to comme presque à la fin ya émission na biso parce que ndé toza boye to ça venait tourner la à London. To ba ki boule bandi donc contacter Shekina digital bomoko ya mboka yango ekangi pena London mobimba. Mais ngala na moi dernière question na tout na parce que moni tokende pas et tozonge pas suite ezate peuple balembi peuple balembi parce que combat banara combat et boutir ne le roté donc combat to banaki to peksa ba ndule ti le beta raté mais to super résultat pété ce que to kende 2016 matondo nakanta soki mama zo lamba soko nano biloko ebelité ndenga ndazo la haute classe oyokuta so asokola madesu biba ba dongola pondu mwana oda apprécié fazela maman asilisa kolamba simalia biso ba combattant résistant to bisa peuple congolais te ke date eza boye et au délai eza boye limite ko suka boye to bisa yango te to bisa peuple congolais ke atelema azala debout et déterminé pour na ko défendre terre ya Congo. Donc eloko to bisa peuple congolais ngwana donc elingo lo banini na mission na biso tozalaki na 4 points essentiels o to benga les fondamentaux elingo lo banini éveil, sensibilisation, mobilisation et conscientisation. Donc, et si la répété, même na poko mboka oyo za occupation te, ba sala yango pe biso peuple congolais to salaka. Et puis na simana yango na se to sala pe musala oyo ezali ya ko vandisa makambo ko démanteler le système en place. C'est ça notre objectif. Mais comment mais eza opola te ko mais eza opola eza ba bloko moko to lo baneni eza kindubil eza ba bloko moko bato balwa papa po mamba Congo eza makambo ya kindubil te mamba Congo nous sommes le seul pays au monde ne comparé à jamais un autre pays. Congo comparant on a mboka moté mamba Congo pour peuple congolais peuple moko distrait peuple congolais peuple moko akipaka kutu mamba politique ya mboka te mamba nité mais lelo biso ba congolais to biso ba combattant résistant patriote to sali que peuple congolais azongela kolinga mabele na ye kolinga mboka na ye ko s'impliquer na mboka yango no moni lelo tango bino bozolo babongo biso esa biso mawa esa biso passe pourquoi parce que boza kolinga ko se soustraire or bozo se soustraire c'est le Congo a besoin de nous tous fils nous surtout ya Congo faut amema liboko na ye amema parti na ye amema contribution na ye na mamba Congo donc soki ozolo ba mamba Congo koloba ngo na mutema te soso ba na mutema eza na ba sentiment eza na ba émotion rolinga to mo boya mais soso ba na mutu lingo ba ozala réfléchir ozoye ba ke non Congo pena ndenge za boya en tout cas faut to s'impliquer na mamba Congo yango moni objectif na biso eza ka démanteler le système kanambe son système mais sikoyo ba ndeko na biso ya Paris ba kateka on na mokuse babi Kanambe dégage, Kabila dégage. Mais biso yaki démanteler le système, la personne Kanambe et son système. Démanteler Kanambe et son système, mais vous êtes divisés. Donc tout le monde a balouba baké paye, bangala baké paye, guerre. Matondo, jamais au Romona que division. Guerre benezali. Division ezali passé. Pour Moutarolong sous Congo, Nengezawana, au Romona, yo. Oza nekolo na yo mais tant so mona madame na yo aza ekolo na oti donc ça passe baloba ke yo ekolo ekeboye mais réalité lelo na katiote na ta poto lelo réalité yango wana ke baluba bandi kisekedi bangala balandi ngwanda non nazala ngo d'accord te réalité on est ali ba réalité on est ali ya pongi ya lokuta réalité peut vérité zali ke combattant azala sima ya Congo da combat national combat siko so combat national ba to ba no beta ba combat to no beta masolo combat na ba clan na ba tribu na ba région on reyo ça ba ngoni di bato ba porter na siko yo pona masolo wana parce que vérité eza moko na miso ndenge za boye poto ba yebi ke bangala balandi nani ngwanda et puis baluba balandi ya titi na lobi na yo na bandeli sou je me répète combat ezali national
Donc so combat zali national combattant surtout dans obligation abunde la Congo mobimba akoko bunde lango jamais na ba clan na ba région na ba tribu vous comprendre muto ya zo bunde la Congo na ba région na ba clan na ba tribu donc asa déjà ronga asa libanda ya masolo ya combat donc malama tika na ye pour combat za national o bunde la Congo za national comment ko bunde la ba tribu donc ça e masolo ya opola robeta ngo kututi donc eza masolo ya opola bandi ya bomoko ya mboka. Donc en passant, on appelle si DG Mayas, Naratakine, bon, moi, Mboka frappe, Yaro Saranate. Et puis, mes condoléances vraiment, na bande konios, oh, bah, perdre ma famille, Narata London, awa. Parce que ils ont le moro boye, liwe, Narata communauté. Na on s'est plapé, ma tournée, au personnifie que moi, le romo, parce que, bon, moi, Mboka, tous qui déjà ma coup de fil, qui est, bah, ma tang des par-ci, par-là, awa, na ba backing, tout ça. Alors, tout le monde qui peut sa condoléances, la famille, on va perdre vraiment nos sincères condoléances. Et puis, moi dire, hein. Matondo, on a profité rapidement, on a repéré sa condoléance na Claude Djembela, maman na junior, et puis papa na Seba, on a repéré sa condoléance na pe na ba noko na ye, au baza ba ami nanga, ba mbuta nanga, président Bodak, et puis Zoro, on a repéré sa bango ba condoléance, on a présenté ba condoléance pour na junior, et puis Yami Balé na président Bodak encore, et puis famille Loa nazo présenté bango ba condoléances na Nancy pour na leki na biso François o ya Belinge wa kufaki awa wa enterrement na salamaki na kin président Foss na Upton Park Guillaume P Alain Salé na opesa bino surtout cours de grand où ils ont Upton Park ba condoléances vraiment pe merci na surtout to salaki ve Velas Yomoro Yebi on to salaki pour na François. En tout cas, tu connais toujours au Salabongo. Pour na reçu qui ça, nazo pesa ba condoléances na ngai na famille Mbenga José, à na Stratford, au ba perda ki moi na ya 15 ans, ti lelo toujours les karmatanga isikawana. Maman Rachel Mbenga, courage. Tozali, toujours soutenir, toujours la communauté, toujours ensemble, sur la Kaya Boye, et c'est quoi Libiso, Salame Libiso. Pour notre combattant aussi, Vidal Matumona, a fait petit frère Naye, Aimé Ntiakala, paix à son âme, Naranta Matanga, Isali na Crochend, donc ba londonien nous surtout to belami to bengami to komawana pour na to soutenir famille o ezali vraiment ya kozoka donc to salaka nde to salaka biso surtout na combat soko ezali pe na mboka soko baliwe ko libiso. Donc encore une fois na osala appel na ba congolais to ebake association de congolais na Royaume-Uni en abrégé ça accru o ezali dirigé par Papango Maé, vice-président Jolie Moutouale. En tout cas, les Congolais, tout soutenir l'association Wana. Ou peut-être Bissomoro peut tous aller dans la relation publique et extérieure Wana. Donc tout soutenir accru pour na cas où la Bissomoro soit membre accru, dans accru à s'impliquer encore davantage pour na Moka to éviter n'engager la Bissomoro. Mais pour na ngana lo barake. Ce qui va liwa ezoye la biso mingi na lelo na diaspora surtout na Europe ezali parce que pression oyoyo ezali na Congo ezo sala retour kotoyo yango no monto bani ko subir to bani ko sentir en donc elingo loba une fois encore de plus une raison de plus et ça là que to combattre pona to sikola mboka pona ba pression wana ezalate so ozala toujours peut-être ba liwa o tozo mona et ozamuke. Donc il y a belé. Donc surtout si Kolimboka peut-être Mambouana il faut quitter. Ndera tolobaki bomoro ya mboko yango na à London. Donc je salue Digital Momo. Benga na ba numéro za mono be contacter nga moko personnellement. 07424158901. Yo ozali banda basaka 0044. Donc nous sommes là donc na pesi en passant ba vient ngo ba simbinga pena vie Pamphile Widi là. Marcel Mayenge, donc président Julien, donc na pesi no bambote belé ba bisou donc na saluer oyanga mitema Streli Momo, Katalai, Wina, Bruno, bino tout ba bisou belé donc nous sommes presque à la fin na ko benga mo konzi kati na molimo yeyo. Omoni na sala bino digi bo ando seka. Ah, bo sekate.
bosala te veut dire mais ezaka système boyebi kaka ndenge tokanda koloba 3w.bomoko ya mboka mwana mboka namoni masolo eleki malamu matondo tomeki koyanola tokopesa mboli na oyo botuni biso mais tant mosusu mpe esili te tant mosusu oye na mosusu mais tozali wana mpo na Congo lokwa tozala mpo na Congo 24 heures sur 24 tozala mpo na Congo donc 365 jours tozala mpo na Congo donc toza wana soko mituna mosusu ezali tobakisi soko mituna mosusu eza te tokangi mpe tokabwani kwa non namoni nayoki bouti kosolola makambo ya dialogue bobeti masolo ya élection mais nga motuna na nga na pusani kotuna yo eza nini balobi polémique ebimi mais naye vraiment pour la polémique te parce que biso to sangisaka bato mosusu bakomo benga biso ba pompier de la presse donc toka poto boma moto esika moto epeli mais motuna na nga eza nini motuna na nga ezali Papa Tshisekedi alobi toke na dialogue mwana mboka Boketu Wayambo alobi non na o nyonso mususu etikali oyo yokaki na lingi na yo nazwa mwa muke ba vi na yo nani aza na raison tolanda ya nani Matondo je tiens à souligner ceci combattant et résistant patriote aza politicien te ni politicien aussi to naza ko insister na zolo baboye masolo ya balobaka neti balobi masolo ya nzete babaketikela makako ok combattant résistant nasengaka na bacombattant résistant totikala na ligne na biso ya combattant résistant na patriotisme na biso tosala yango na objectif na biso na mission na biso makambo ya politique lokola na biso ko ba politicien te totika ba politicien ba solo masolo na bango politique soki batu ba combattant banda kolanda philosophie ya combat ya résistance to kota na cacophonie ote mais lokola kibo ngai kibo moi ezalaki yango leo to komoma na makambo mais nazo linga ba combattant bazonga penza na pied sur terre na matambe na bango ya combat masolo ya politique combattant azalaka sima ya parti politique était là j'insiste là-dessus combattant résistant restera combattant résistant tina libération totale ya Grand Congo politicien azala na politique na ye si y a un soutien moral to kopesa ba politicien mais soki pe to telemisi mwa liso kolanda bango eza mabete eza mabe makasi parce que politique ezali na ba compromis ezali na ba compromission ezali na nini tout ça yo oza na ngote biso tozali radical nous sommes des résistants combattants la politique ne nous concerne pas toza wana te politicien abenga Kanambe président de la République ngana benga Kanambe na yo ndima institution moko te kuna ko banana ye na mututi na se na ndima ile o moti na reconnaître rien siko na okene kuna mamwana ndeni tina na bino nini na komba. Ok, Matondo, tina na biso yalike Kanambe l'usurpateur, les tricheurs, les canailleurs, les tueurs. Il faut alongwa na système na ye. Tina na biso na combat ngwana. To reconnaître banguti. Akolonga papa yo vandia na mboko oza kolia ba mbala na mboko yo. Kanga oza kobenga président Kabila akolongwa lolenge nini kuna. Ka na micro ndenge biso to ye to telemiseli yo caméra bonde ya longwe. Matondo, yangwana tika mtolobino ke système eza singa molai. Tamsu yo moninga ponga na zaliawa, mais tamsu système c'est comment na Congo. Vous comprenez? Et là tika fo mona na Congo. Po peta na côté na Congo na 2012 to na 2011, yo yebaki tika na Congo. Vous comprenez? Donc ngolo bake eza nango wana au katisi ba mai Brazzaville boatu. Ça problème na ndenge tika na Brazzaville boatu bien tout ça. Problème na ngaki na kota na Congo, donc na sali makambo na osala na bimi. Donc Congo eza nango imperméable té. Vous comprenez? Congo ndenge za wana batu bakota ka babimaka mboka wana il faut to sikola yango ponga na yebike Congo ezali na occupation na mutu tina mosapi na suka. Yango no moni na bundaka. Na bundaka pour na plaisir té. Donc toke dialogue
lokola ba politicien ba memi biso na dialogue bande ko a 3 fois W papa soutenir to ke na biso na dialogue ko loba ko tiama loba na munoko na ngati ko tiama loba na munoko na ngati na lobi na yo ke soki ba parti politique bi ba politicien ba monike feuille de route na bango makambo na bango za yangwana ngana za kuna te ça me concerne pas. Moi je suis pas un politicien ni membre ya parti politique moko banda na botama d'accord na po so na bato betela maboko so na na parti politique na robetelo pe maboko na motema bete so mutu senge bo bete maboko na bete maboko so na za wana mais ça prometé pour na motema mabete mais le problème est que ceux qui parti politique moko pour les membres parti politique ça faut na carte faut aux la filier aux na idéologie nango oye ba principe nango oye ba ndenge ni mais ngana za kuna te so na oye ba mambo na ndenge na kipa yango pete donc yo sozo lamba so so Congo no yepa lamba ya nga pe lamba yanga muna muta okipe na nzungu na ye po ngana résistance ne na libo tongo butupi na biyebaka na lukaka ndenge ni to sikola mboka na nzela ya résistance papa outi ko niata eloko moko awawa mutu na mutu akipe nzungu na ye za kolamba soso a Congo za kolamba nini biso soso to za kolamba biso no za mboka Congo toko kipe nzungu moko biso nyonso eza Congo mais comment soko komo loba na biso bongo ndeti tokomi ko kabola ngo na moni na yebite so ina loba okoki ko yeba mwana ntemi na yebi lelo na obenge bandi lelo na obenge bandi mutu na mutaza ko kipe nzungu na yeti no pas na ndenge wana ozozwa ngo na contexte amabe elingi ko loba nini toko sala fond eza moko mais ba méthode auto salela et ko yo kabola biso te po biso to sala pona nini to kuta ndenge na mona nini na bino bomoko mboka ndebo salela ngo loko ekangi ozo comprendre yango na ndeto obundela donc ngo bake muta ko ke bundela ndenga ba flèche abunda muta ko bundela ndenga mandoki abunda muta ko bundela ndenga mikanda abunda mais biso to saka komba yango ba benga so Congo lingo ba teke faut ça na ndenge na yo ba toi qui peut non lingo ba il y a des principes fondamentaux de base ya combat OK biso so faut ça nini to tambola na ligne wana papa ko betela ngate mais betela balandi ya 3 fois w.bomoko ya mboka outi ko benga mwana ntemi bandi meka ko expliquer bango bandi pona ni obenge bandi na benge bandi pona ba discours na ye ba théorie na ye de croisière no so sala d'abord omoni tangu na rana ye tangu tozalaki ko tosaye ko considérer par rapport à la philosophie moroboye oh ya zwa qui peut quelque part et pas papa mpadi ayaki nango o ezalaki bien o batwanda Hollanda mais du coup a changé a commis ko importuner batu ko finga batu ko traiter batu de tout et de rien de n'importe comment ko finga biso diaspora o tozo salake po Congo wana ezala kimia batu balia ba mela balata eza diaspora ya komi ko ignorer ko finga batu ça devient dangereux donc il ngo ba quelque part pour bandi ezanine bandi ezali muto oyo asalaka nyoso ya lingi sans ko kozala ko considérer batu mususu yango na ya salati et puis à s'autoproclamer vice-président ya Congo et puis à destituer gouverneur au na régime wana sanguinaire autocratique est-ce que vous avez joué alors pourquoi ça marana ngongo pourquoi ça marana momo pourquoi a comme le robenga kanambe président donc pour entre-temps il azaki alors bagande mona biso toto bundela mboka wana changement on a brisque et brutal pourquoi ba langage comme nango cri contre biso pona nini papa na début ana tuna ki yo nani azana simana yo est-ce que soutenir pas ou tu koloba ou soutenir parti politique té mais olobi bozala ki lisusu na simaya mwana ntemi po azala ki po papa comme maloba mi balete te za maloba mi balete lingo loba boye na lobe na auto biso sikoyo awa mutu nyoso to se prononcer ka bundela ka Congo il y a un soutien moral na soutenir moralement mais sans pourtant dans la membre à parti politique naé ou bien tout ça et puis tant on a yebaka qui Mwanda Nsemi na yebaki était na rang ya politique na yebaki na rang ya molimo na nzela ya molimo nde na yebelaka ye tango ayeko a komi ko landa nzela ya politiko na kota pe na parti na été ya politiko po politiko na yebiso ke na biso
politique ezalaka na kati ya mutu wana so nando keno na nzela ya molimo politique ezalaka na kati ya mutu ebimaka na maloba soko mutu wana alingi kobanda kokamba bandeko mpe kobatela baye na mabele esika oya avandi nde yango babengaka politiko donc mutu nyonso tu kati na ye azalaka na politiko yango nomoni fo toyekola mingi mpona tobanda batela mboka na mabele na biso pe batu na biso yango moni ba politicien bazo bima bele lelo na Congo po bazo ba bango définition même pas ya politique wango na ndenga osala la politique wango politique na mokuse zaikaka ko batela mabele na baye oyo bazana kati na biloko nyonso to ezana kati ya mabele wana yango moni biso tolobaka bolingwa mabele eleki ya bato pona nini moto botama akuta mabele pe enyo maemaso to salaka ezalaka pe kaka mabele wato vana mabele awo et puis soko moto azongisi molimo bakundaka ye wapi kaka na mabele ndunda moto olia ezalaka pe na mabele mayo moto omele yo vana be na mabele donc mabele ezali loko motu ya pe bato so bazo bomana na mokili babomana kaka pona mabele et puis nzamba salaka te ko oyo ezali Tchad oyo ezali France oyo ezali Angleterre nzamba salaka la terre mabele. Donc yango nde loko motuya sikoyo faut batela yango na bato baza na kati lokola mutu aza ko gérer mabele yango pas au batela yango so na ngonyoso yango moni akoma na socle ya terre sikoyo yango moni bato mingi ba pusi mo mayele ba bike moto ne na socle ya nyoso mais nzoka nde mabele moto eza motuya koleka nyoso Balandia 3 fois www.bomoko ya mboka. Ngana bakisaka bomoko ya mboko yo. Veut dire ya mboko. Yabino JBK MM veut dire moto kati na molimo. Ngana za komeka koniata lisusu pona kotika tata oyo te. Tata oyo aza ko soulever makambo nyonso akokende na makambo ya molimo. Azonga kotoyo molimo ngai pe moto kati na molimo na kotika yete na lingina meka koniata lisusu muke likambo uti ko ba molimo. Papa motuna na ngeza nini? Sikoyo Congo ndenge bino bolobaka. Ndenge bino ba résistant bolobaka. Ndenge bino ba combattant bolobaka. Ete Congo eza occupé na molimo sikoyo. To sala nini poto kangola Congo? Matondo. Yangwana pona ko kangola Congo na molimo ezo senga biso kozonga place oyo milimo na biso ebungaki. Foto zonga ndenge bakoko na biso bazalaki po ezo senga biso ba congolais kozonga na bambuta esika oyo to bungaki na molimo to continuer place wana. Or molimo ezali mibeko. Mibeko bayekolaka yango epai ya bato bayebi mibeko bakolakisa yo ndenge nini bokotambola ndenge tokozala yango moni tango toyebisaka ba combattant eloko liboso yebisa ba combattant tokoki kosala komba na base ya masonge te komba tokosala ngo na lokuta te toyebisa ba combattant est-ce que bayoka faut bayoka basala komba na lokuta te basala komba na bolingo. Papa, oza kofongola ba fenêtre belé to komi déjà presque na suka. Oyebisaka ba combattant yoza nani? Nazali moko ya babundeli ya mboka, mais nazali nenge moko te na babundeli ya mboka. Bandeko tata o esilité. Tata o esilité la moni boko tonda émission OT. Mais moto azana sima machine aza ko sinale biso tango vraiment komi mokuse. Tango kokito kata vraiment émission namboka oyo bayambi biso quand même avant na pesa liloba suke pa ndeko langa na kati émission avant na bien te papa za vraiment malobe belé akoloba mais bato bayambi biso quand même na mboko to pesa bango ata mbote te po biso to bata bomoko ti hein tant na komeka la mboko na moni moi si mo prudence ilunga aya mingabi ya soyez le bienvenu na mboka oyo hein namoni Irène de London aya minga na mboka oyo abi ya soyez le bienvenu ya bino ba salam yangwana hein Irène Kazadi na London hein salam no yangwana petite terre propre ya moi liloba na balandia 3 fois www.bomoko ya mboka o etikala ki kati na yo saka nango bimisa Matondo eloko liboso ali vraiment un réel plaisir ya
na ngai kozwa opportunité oyoyo et puis ezali première émission na bino bo pesanga chance wana ou opportunité wana vraiment un grand merci et puis naza ko remercier ba combattants de partout oyo bazo bunda na bosolo oyo bazo bunda na bolingo oyo bazo bunda na bomoko po na lobby tozwa tosikola mboka na biso. Mais je mets en garde. Je souligne vraiment avec toute énergie. Soba otinda yo keba oyebi muto yo ozo bundisate. Nani wana papa? Ba yebi muto ba bundisate. Moi je suis pas un homme physique. Moi je suis un homme très spirituel. Na salaka mamuna loyengete. Na salaka komba oyo pona kofinga batute ni pona ko lakela batu mabe ou bien bino bo banda ko komelanga ko poussenga na bando sala be mission pona ko finga ka batu. Ça ce n'est pas mon éducation. Ngai na salaka kombo avec idéologie et idéal, avec vision oyo ba mbuta bazala nango. Yango to Holanda matambe na bango. Soko bino bo monike bo continuer combat na bino bo sala combat na bino na lignée wana ya ba mvuya ya ba intimidation. Moi je suis pas là. Je voyage partout et puis na tambola na liberté moko oka moi parce que na un homme spirituel. Il y a vrai dans le vrai sens du mot mais bino lokola bo monike combat na bino ezali ya kimangobo na kilokuli soko monzali bo salango. Mais ngai nazali combattant, résistant et patriote et fier de l'être. Na obunda combat pour na mabele ya Congo et non pour na ba individu moko boye. Jamais. Na obunda rangote. Mais bino bato bomoni ke boza ndengwana bo continuer na combat na bino ndengwana résultat la bino na biso bino bien avant déjà et kozala 0. Mais ce que bozui 0, bo na chance mais bo zo moins 99. Bo zo moins 99. Mais oyo alingi atkwesa bizaleli wana no soto mabe azongela c'est que o na yebisa bino tango to zonga na Europe to yebisa bino la vraie résistance. Faut tout ça la vraie résistance. La vraie résistance ezali bosembo. Ezali tout droit, ezali fo linga moninga no combattant, fo linga baninga no ba congolais, fo bunda bitumba na bo solo. Et senga bino ba cacophonie, et senga bino ba intimidation, et senga bino ba tiraillement, et senga biso ba injure, mais senga biso total objectif kanambe na système na ye. Congolais nyo surtout azali mutu, fo yo benda enda ya na combat, mais non oyo boma congolais. Donc batu fo ba yeba eloko wana. Congolais aza mabe, to tie mopandi. Na mukola suka tant to libérer mboka, ndeto juger ou bien to ça. Mais to tika surtout lokuta na combat biso ba oyo même nga dessin animé ndongo mona ngane na liao o finga o tonga o kosela makambo o sala faux profil o sala nini ezanga na obundela Congo tina suka famille na ngai go sila bana nanga ba go kende mwasi nanga go kufa mwasi nanga osala nini mais so nga na za vivant na obundela toujours Congo. Donc eloko moko eloko leki ya motu ya lelo nga na sana ngaka Congo. Donc so muta ka tsena lelo mususu atuna ne kutunga te. Atuna ngate ko na nini? O nga nani te atuna ngate na zaka na Congo. Na zaka na lote na kana na Congo. Et puis na sana nous rien na vie. Na salarié atali banki atali pungu pungu atanzinzi. Na zara été ka Congo nde na obundela. So na zui Congo na banzinzi na ba soso na ba banki yo na Congo. Mugwana mutango na bisenga bi tamu bilo nanga yangwana donc motonyo so oyo azana ko una ou bien azali limate azonga penza na piste na ye donc ana ezali bongo mais pona babundeli oyo nyoso tu bazo bunda kitoko pe malamu bozana nga na mitema toza esika moko to continuer nzambe asunga biso balongo na bankulu fumuki mbangu mvuluzi ya loposo moyindo tolobi bongo ingeta 243 fois code makeleka matondo ndenge mwana mboka auti koloba na kata mboka oyo naza komona yanga oncle na peso ba salam JP Mindia papa lilo basuka micro yango yo bongo to frapper na yuke
to frapper en Europe bomoko ya mboka international bomoko ya mboka site ba grand bomoko ya mboka to kota pina tina kata ba chambre na bo vandi pina bo ba Hollande sa Kuwait to kotio donc ndela to expliquer to comme la souka émission oyo donc Stratford yango yo nde bo mona na sima wala Olympic Stadium place ba congolais ba yara Jeux olympiques na ba entraîneur na ba joueur tout la musi ya zaza ba kimelande aw voilà donc to comme la souka to comme presque vraiment la souka donc na pesimlu ba mbote belé ba fani tout ya bomoko ya mboka ba balingaka Shekina mona popi ya mukolo nous sommes là donc ba bisous belé donc je vous dis baba ciao 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 ciao. Makila, 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 makila. Tango makila ya ba Congolais ezali kotanga, bana mboka bozali wapie. Tango makila ya ba Congolais ezali kotanga, bana mboka bozali wapie. Tango bana mboka bazali konyokwama, ba Congolais bozali wapie. Tango bana mboka bazali konyokwama, ba combattant bozali wapie. Ba politicien, ba pasteur, ba musicien, bolo ba pe boye bisa bana mboka bosolo Ba politicien, ba pasteur, ba musicien, bolo ba pe boye bisa bana mboka bosolo oyo bozali kosala complot direct ou indirect lokola Werason, JB Piana, Papa Wemba, Bozi, King Kester, Boyebake, Bosolonde Liberté, Bosolonde Idéal, Bosolonde Bonsomi. Laurent, Congo ya Fumu Kimbangu, Congo ya Lumumba, Boyebake, ma musicien, ma pasteur, bozana devoir civique, ya Koloba Bosolo, Oya Monde Zalinzila, ya Monde Zalinzela, ya Monde Zali obligation, Bona bana na bino, na bakoko na bino, mabele basakana kana ngote. Chalamwana, Karmapa, Kofi Olomide, Evolokola Ilai, Taboulé, Simaro, Manda Chante, Boye Bela Peuple, Boye Bake Peuple, Azali souverain, Soki Peuple a kobi ko se retrouver, Namboka, Dino Peuple Bozala na Kinya. Politicien, Boyebake peuple congolais, Anyokwami mingi, Anyokwama, pe azali konyokwama. Kasi boyeba, tangu peuple apesaka bino manda, bozali wana pona ko représenter ye. Osala nyoso ekoki, pona peuple wana
se retrouver peuple wana atanga malamu asala malamu azwa soins médicaux alia malamu azwa salaire na ye wana nde omoni ke bozali na bolingo mboka pe ya peuple congolais Okito Polo Kasavubu atangisa makila na bango mpo na Congo na bino bato na Nzambe bato bayembelaka Nzambe Soni Kafuta Denilesi Lor Mbongo Marie Misamu Kakenza Kabolukoki Mamo Langi Micheline Chabani Patrice Ngoi Musoko Oloba Oyemba vérité Oyemba ke peuple wana azali kosouffrir azali konyokwama Oyebisa peuple vérité peuple congolais anyokwami trop Oyeba yango tango ekomi na suka it's time il est temps réveillez-vous Oloba bosolo Oloba vérité mabele salaka kaka moko mabele za moko bolinga mabele eleki ya batu le Congo d'abord et le peuple attention attention na batraître attention na bakolabo batoni babundeli ya mboka bakombata baresisa longone na bino na maso bozali kosala mpona ekolo Congo na bino Congo na biso Congo démocratique okoki koyeba mwana ntemi okoki koyeba mwana ntemi okoki koyeba mwana ntemi lelo na obenge bandi lelo na obenge bandi lelo na obenge bandi combattant azalaka sima ya parti politique était là j'insiste là-dessus politicien abenga Kanambe président de la République ngana benga Kanambe tina na biso yali ke Kanambe l'usurpateur le tricheur le canailleur le tueur azar il faut alongwa na système na ye tina na biso na combat ngwana. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango One Love.